ça dépend ya l'air oyo bokozwa vidéo na bino bato baotume wana nani ezanga ndeko na bino Bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse na ntango nalali nalamuki nalobi te makambo oyo ndenge ezokende malamu te na ye liboso na bino précisément na ndeko nanga Sila Bisalo Bekam na ye kosenga vraiment bolimbisi na bakouk nyonso c'est la famille en tout cas na ye kosenga bolimbisi Sila Bisalo Bekam na bato nyonso oyo ngai Bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku en tout cas bolimbisa ngai en tout cas na ye vraiment lelo kosenga bino bolimbisi na yebiki bolimbisa ngai. Merci beaucoup. Barbie, yo n'aime tout ça que au convaincre pendant mon thème Mams pour accepter à retourner à SB, vrai ou faux? Bon, Mams c'est un yemo mtamutema munene. Ouais. Aza vraiment mtamutema munene. Na nyoso lekana tanga sona baki na Mams c'est ça la bo so aboye kanga aboya. Toko senga banda loto pakola na mabele so ka baki te. Mettons to sengela kindo ndeko na biso na mutema na epe ya malamu asaka nango habité ayo tourner posa na posa mbongo ale sabana na bana batangaka aya sa musana akei omuna doki SB mokonzi nango eza Mams tokoyi kosenga soka timi ame ezaka moi pasi Mams aboya mutu mo basengeli kamo pona mutu osana ke no mona na souté tout che quoi il sale bien en tout cas pour notre côté on a vraiment SBZ mais ayoka mingi mais yana yo so rapena ba tebele ah petit nga kala yebi kala penza ya kala bon ayebi je peux tout monde na film ezoya tout ça déjà na ye tout tourna ki na ye biso nyoso ngai ye papa ibutu ba tableau moko déjà so moi couleur pena ninaka et tant que né étant que né, étant que Yaya, étant qu'une servante de Dieu, n'a pas moli ndako nebo ya minga. Amen. N'a pas moli bureau na ko moi. Yesu. Amen. Éternel Dieu de gloire, nengo benga nga servante na Dieu. Nenga na leki au Seigneur. Bana oyo bayibaki. L'une de ta fille passée. Amen. Nzamba kota bitumba la bino nyonso. Amen. Esika obo ko franchité, ko franchir ko mona Yesu. Amen. Nzamba pambola fungola ba porte qui ne dès l'avant. Nyonso bino bo sala esimba. Amen. Na lobia moi va un bon cœur sincère. Il y a notre moni Jérémie pour remettre Mams l'ipouta est super et l'obis va te belé. Va te belé Jérémie aux ingrats. Pourquoi pas couper sa papier lomba ta cravate, ou couper sa papier lomba chemise, ou couper sa non thé et pas belle na bureau place au fond de banako comment mon couper ça c'est là. Pourquoi il est quoi bon na habité yano. Otaragi vidéo malade bon maloba Mams ça le Jérémie maloba Mams ndé en tout cas maman ça ka modèle wana maman ça modèle wana apamboli leki na ye ya aussi un peu de piment apamboli ba uta kunati ya aussi na ya aussi un peu de piment ba uta banda kuna do apamboli leki na ye donc tout c'est là awa biso siko échangea so basali muninga mabe yo su mutu wana akomi pire yo qui a trahi trahira nako sekaka bi tout le monde est hypocrite Dixi Sila Bisalo nini yango awa tu ba c'est peut-être to kufa pona za ba hypocrite oui bien côté na balinganga tenga menga no mika kena kene ka ko lupesa to kufa to kwa ndindi ba biseke ko landa secret o te poza vers mo ko ngo timbele o kombo yozo wela ka ko kene ko tuba secret kombo ko yo kufi
Analyser. Non, comme ça, son taligno te tika na ouais. Mais tika. C'est nature. Conforté. Ba bengo te ko za professeur lo ba 8. Po ni bolinga bo mwana ke ko dinda siko tam su bo ba ke o ba to linge te. Ba kanga mu yiba loso na soso. Ta lelo ndia ko so me so ba carton ba loso na ba soso. Na mona pe bengisa bino na village. Tozo pe maputa. Ta niveau. Te azoption en charge te aloba nde vérité. Wana na kondima ngote banda lelo ti lobby atika ko zoption en charge te. To contribuer ba 50 dollars to pesa kuna ba transport to futana ndo futela biso. To bosa na te kinzamba zali ko to ba vérité. Ba sponsor so ba ye wana ba yebi ke ba pesi yo mbongo po always pass. Ba pesi mbongo po always pass po na biso nyonso. Obimisi mbongo na kata poche na yo te. Ba sponsor batandami wana 4-5. Nga Marie-Jeanne Bololé na zui infraté. Ba sponsor wana ba pesi mbongo espace wana po na biso nyonso. Sikoyo contribuer na nini? Eza injurté. Rien que la vérité. Namoni kama vanda awa esi otana nga bengana ka yo te ko bengana te po na lamuka na te na ke ko senga eloko olia to mbongo na ndaku na ye ko bengana te mezaka muto sala neti ko te mo ba mona yeso ndenge nini quoi. D'abord tant bolo babo bengana ka je ne sais pas Jazz ko bengana quand vous parlez de ko bengana on dit sa place moko j'ai bénéficié de comme en fait obi ti ba sa be miso ba bengana ko bengana Tinges na loba qui a mouché, je le répète. Tu m'insultes. Tu coûtes un tout bondi. Au moins, j'ai quitté chez moi en Guinée. Tu vas répéter qu'on de la marche délicate. La pauvre transport, nous, aller-retour, il y a chaque jour. Donc, au Kenya, le transport, nous, il y a tous ces toits. Nous avons besoin de 100 francs. Bete msuno ni solo ni kama ngo initiative ngo zaka no ndeni kuna kata karaoke. Te karaoke première édition na zalaka te na oka pasi maman Karine pa la beta ambela te. Maman Karine pa la ponaka mutu te. A chaka voice na ye na ba groupe auto za biso nyonso. Mutu a sepeli abengi na privé. La deuxième édition na ko mona yango voice na bisi maman changa pe na kuyimba. Il faut kopete la maboko te. Ana mo initiative da ya. Toko kitango toko kitsa ete. Loko a congolais lingaka ko kwisa muninga asele ko eloko nya malungeza kuna. Elo malungeza. Wana transport na moko. Oui, bon capot transport na longa funa ke ko ba futelanga. Et quand on est tournage, non c'est un des retours dans les bassins de Nisa. Na longa na ndaku na transport na mo pour que tournage nyo so ba bensanga. En tout cas, mukolo ba bengana ki bango. Ba ligi kama ko bengana te. Ba bengana bango. Mais est-ce que c'est muto na ndaku na ya lo bina lingi osu te ezani? Ba bengana yo. Ya no na sebe no bini mukolo ba bengana bango na salate. Eloko ba wela biso tuto yebi. Ezo ko ande to vandika na salon ya mama na biso Belange boye. Ennemi na mo kocha ya bandi ko panza biloko. Eza violence à domicile. Si. De azelanga libande ya salon mama Belange. Voilà. Abundisanga kuna. Tant abundisanga kuna ata soki mama Belange ayo ki bongo. Mbala sema oboya ko ya mangate pona sa suki nanga. Mais tant ba abundisanga biloko ne baby ata na pese ba million boya na kota na salon opo parce que ba beta ka bato ba panza biloko bato. Voilà. A peu de biloko ne ya cher. Kuna zaki sika bato. Ozomona bande ko na biso faki bazela ba betela mwana mobali ona finga bango oui mais bo betele na libanda et eloko bato. Na karaoke te. Botika biso na karaoke na biso. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty.
La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngabunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona. La Sédoise et Zawana. Plagnon soza ont besoin au colia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise. Bozomo na ngamonde na zolia awa na bisabino. Neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachanguba. Donc je répète l'adresse, limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zakanasima Kin Marché, Vénus. Dans ce comme cas limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde à restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus.
Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, tu as numéro on a na scène, on a babonné de Rolex ma perruque, on a bon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, aza on a na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, on a mon Sailaka et Telisaka, et à Pona teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat. Pour commenter caca, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission, sur Exemple Télévision. Je suis Barisi Baza, messieurs les journalistes, soif de vous informer, soif de vous servir. Malgré tout, je suis sous cure, je suis vraiment malade. Mais je fais l'effort, il y a la bino tenté, il y a la bino information, il y a la bino actualité. Alors sur ce beau plateau, nazana moko ya bino bolinga makasi, aza penza star ya munene ya mboka na biso. Ngaku tunatala na TV ya aza penza mama. Donc azande mama bolinga ke ya trop. Il s'agit bien de Maman Thérèse Yano Ngouli. Des abakouk, des abakouk, hein? Donc, des abakouk qui m'ont abattu donc il y a un des abakouk. Il y a un des abakouk. Bon, déjà voir na yesu ngi sunga za besoin à milieu bisa déjà bien avant. Donc tout ça na eto panzante ke boko landa kuna penza la chèvre Simba Nzuzi boko mona ya no de bale bana makambo ze bele pena ya kusolola. Et puis ya kinaka na karaoke a panza kanteke o sentir que to ba mama chala mona la muki a koti na nzoto ya no to za ranene to panza penante ke bo ka bateli ko mbo bike ya no lo baka très kitoko asolera pembe ya bomba eti so ya olobeza alobi pena tandi mamunyo so vérité claire mais avant après ça ya no maloba to pe bonsoir pour elles sont tellement belles vous mona awa tout ça en salon de coiffure AM coiffure la main bénie donc AM coiffure la main bénie et ça lié à no mama ben elongi mama be dans un salon ma be bino mo mona nde ya no ngali azongi penza petite fille de 12 ans. Merci à Kevin, merci à Martinez, bato bako réaliser et merci à papa Paul Fiki pour monter ma maman Nathalie Fikipo et pour pas dire aussi un grand merci à maman Bizi Mondele, maman présidente à Force Tranquille. Aïe. Pourquoi vous serez Yano à raté? Bonsoir, bienvenue. Aïe, Force Tranquille. Force Tranquille, maman Bizi Mondele. Yano, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Mais c'est les journalistes Barisi Bazar. Yano, Ngouli. La même beauté aussi la tête. Mon beauté pour essayer là yo. Tout ça m'a bébé. Tout ce que ça m'a bébé. Tout ça m'a bébé mon mouké pour toi ba sainteté. Voilà. Toi ba toi me somme dans ça mouké. M'a bébé mon mouké. Voilà. Donc, on va nous garder qu'à beauté, nous va vraiment m'inquiéter. Voilà. Un mot gentil, Babakou, j'ai bel et bon talent. En tout cas, ange adorable, maman Koulou des Abakouk. Babakouk a vie, Yano, Yangouli, ma Thérèse et Babakouk, ma Thérèse et ya Anne officielle, Thérèse officielle, maman Thérèse et Batounion sont de partout. En tout cas, linga bino mingi pe bino pe boninganga. Donc, toi linganga taza mufiti. Amofiti. Amofiti. Bisao. Coiffure. Yango mutara ndé na kota ki ndé na komi faut comprendre que ça musana bango bien. En tout cas coup de chapeau salon moko na ebisio na cadre moko ya kitoko et loko ndé sko ekamusinga ba prix na bango. Ba prix na bango en tout cas et bela bato ba ko sabato. On moni que maman na biso c'est biso salon moko kitoko. Maman Bélange c'est biso ba salon moko kitoko. Ah kaka
na ponga bimo sikate tango to bondo yo zo mbongo na biso mbala moko na ria o coaching ba mo ba soigner na mbongo moke ozo na mbongo na onyo soto ongali lisusu makasi atukate mama Bélange coup de chapeau po ba salon ya boye to mona ngo kana ba gombe to mona ngo kana ba commune moko boya makasi mais ba tie biso ngo kana Kasavu pe na Prince Kasavu donc boya bo se rendre belle ba mi ba pe ba ko fama bakata pe bango suki a mixed boya en tout cas vous allez décider merci na AM coiffure chez Maman Bélange. Voilà. Mais pour un star, ils ont bien eu maman au battre là. Gana imba bon cadeau. Na zuna talaka. Petite na tunique loko et loko. Nous sommes habités dans ces. Lobby boyo livrer le. Lobby boyo livrer en tout cas merci à Maman Bélange. En tout cas, ah etikali epananga. Ah etikali epananga et puis loko etikali epananga c'est que na ko mema pe ba ndeko mususu ba ya awa. Donc et puis na gentillesse na ye na kei na ye en tout cas nandima ite mena moni ngonga moko et puis alobi bo bandela ya no maquillage nyonso. Babandele na tandingi na bimi. Kala ndenge na koma ngebu. En tout cas, ça musika teka awa et puis nulle par ailleurs awa na AM quoi. Et puis malili ya lusaki va na ebiso ya sakanate ya sakanate. Monita ndo tuna nanu debo na tuna eba prix na beka ki bisanga ah to posera perruque 25 ah to poto cha maquillage $30 ah donc talika cadre mais tant le bin ngate ah to posera perruque $15 au kosi. Surtout en promotion, faut pas y ébeler, pas oublier ça. Ah tout ça comme maquillage $10. Oh debo boni boy. Kobuka prix ya boye. Babuki penza prix boya penza boya ça ba maquillage na bino aboza 18 et puis accueil na bango batu nyoso bana nyoso ba sala pa mama et madame yemoko Bélange bana biso ba sala coiffure en tout cas accueil za kitoko. Voilà, merci beaucoup Yano Mikolo qui me biso un exemple TV. Kasi na kim na bino TV on retourne comme question pas. Et bien après so benga ya no ya tetika la vana la. Ya no pena otili bumbashi ata oyela ngali kaya bute. To zo ki tat mams ko tamboni za ngambo star ambo kazali kap. Yano bon quand on joue que sur balikaya tika en plus peine de comment que mami pabi toi c'est comme mami ya bino que sur mama kababi elle a la kuda ba oyela on a un hôtel donc peut-être ezaki mukie en tout cas makap to ngato somba na biso mais totalement na star amboka ya munene ali to kota la winjiti non kama bino pe bo accompagner ki boza pe minene lokola ye biso pe minene lokola ye et aussi mbate te trouble yo kota la winjiti kota la winjiti makasi yango moni pe to kende te mais mbala sima to somba poto utambola ti to ke ba projet za nan na isilite na ba bibu kenda yo fele ya no yesize solo ofende ni bokenda osala mnoka production mo yo fele bozo ke lo côté bo futa mnoka billet oui biso na esbi na mifute billet na ke bokenda mnoka yo fele eza lokuta lo moni ba rezima ka mususu bolanda ngo te po soki na ke ofele c'est que na ke musala muto meminga producteur mo ka produire ngala ke ko sa musala nde yango ba bengi yango epa na nga ofele mais ngala suis caché ma foutu billet na nga te na suis caché ozomona ba futelinga billet bazui logement na nga bazui séjour na nga makambu tout na sombe le côté OK na foutu le côté na foutu ni hôtel ozomona nde ono banga ke na kende ko fele mais nga ba fouti nga moni ofele na nga ndenge kendeli na ke ofele na sombi billet ya avion te na fouti chambre olala te na sombi biloko olia te ata mkomo te na kota na restaurant parce que ba olile sa biso no makasi table les autres na biloko ya guna gu ya gu liana guna yo liana guna obo liana poko eto si mama bakuna bana misala ya mami balobaka anglais baba congolais te balobaka anglais to komika ya mundoko ka yes oye za ki deli kambo te voye za ki deli kambo yo mo chika baba minoka po bani za mami baba ba zimbabwéen ba sud-africaine donc to bando anglais bando putana de kunya ko putana donc voyage ofele na nga po ngai ba bengisa nga mais ba futa nga mbongo na futa ki avion te na futa ki effort morte akolia na sombi eloko te mais na kei ba sombelinga ba pesinga puis na sima on a joué enveloppe vimba Bon, les équipes production SB. Encore ya non. Et puis SB le banga. Production SB, dans les productions SB. Aujourd'hui enveloppe Vimba,
na kuna susu semeki na nga longo ki Kolwezi Aye, papa Willy moi si na maman Julie et puis yo kanga na changer ba kombo petite sœur na nga de maman Julie ça va couple là ouais te wala mena leki na propre OK wala leki na propre vraiment OK ah oui oh ba na Kolwezi pas na Kolwezi ouais na moni on a ina binde papa Willy de mobile na ye ye maman Julie ba longo ki Kolwezi ba ki ko rendre nga visite na pasteur Chris semeki soit penga soit enveloppe vimba donc on a une doublette yo za ba enveloppe et si tu ça et si non Papa Willy pela moi c'est maman Julie habite ya boso nga boité kamata yango ya ko tabukilo nga zo kwa bukilo pa ya za bukilo 10e na biso ya za kuna bala abaza na bien na Kolwezi ba ko tala ngala na mobali na ye na petit frère na ngai o ba ngomba balanda ni 9e na 10e pasteur Chris Kanida na pe ba ngombote makasi ba bazana ba na Kolwezi yo za 4e 5e ah d'accord c'est bien ya no et erozongi kisasa oyo okuta kisasa za inonde makambo bima kisasa bino ngokabwe makambo esila kuna malile ezalaki malile ezalaki na Lubumbashi mo ipezaki makasi Lubumbashi ata mo eza makasi mais mopepe malile ezalaka yo ebi yango nde ezalaka toyaki mpe tokomaki na suka ya saison sèche déjà mo ipezo lingi ebanda na ndenge mpe bambula lingi ebanda mais ça va et erozongi kisasa oyo okuta kisasa ngo makambo efandi ebele mais biso kisasa biso tomesala ngana makambo ti so elelo ebimi te oyebaki elobi ekobima internet ekozika ngo mona komesa bato ke zanga fufu mezala na mega na ya no pour moi ça méga te ya na seka la ngai o so na likambo sa te na na chambre na bandi ko seka makambo susu o mama so seka ni ba comprendre que dans internet za bongo ba bi o pesi mais moi choqué o kabele poani si mais on a so luka ya so mona na te musindondo na ngai banda na benga yo si me musindondo o to ga te bongo hotel Lubumbashi sili kote bonjour no kapo bongo ezala ouais na uti tournage ya bongo ezali pas problème te kuna sans problème nguli FM yondo za mama obenga ndenge président shwa benga nga FM yebeza sala ngona ndenge mo ya kipoto ya Canada FM abenga nga bona opema na yo na pema ko na pema peza makasi na pema tranquille nzambe pena ra roulage nzambe a roulage a mukolo nzambe a muninga na biso te a mukolo fongo na droite nzambe a mukolo a muninga na biso te aza vraiment mukolo ko leka bato surtout tant mutu mo zo cancela ma be nzambe a fongolela o voix mususu ko lekana de nzambe a mukolo a camarade na biso te voilà ebele ba traiter Teresa manenge belé ya mukolo ba finga yo makambo ebele mais lelo ba komo pesa mi ba komo pianga raison alanda lokolo ba komo pesa pe raison po ba comprendre que eloko bazolo ba tamu sona mutu ngo na ebongo te et puis bango pe ba balo babalo ba mo ba mo ba ke balobaka na kati de mo pe ba bi ke asala bongo te ba ebi c'est ça ya no Simeon musindo nango ya yo oyoka ba voice ngo oyokaki oyebaki makambo bongo ngaki bima un jour te na ebaki te mais le col ba bazo ba ka main noire tu vas s'attendre na likambo ko ya ki buisa mo boye kweya ata lelo tata lobi kuna ekokweya ngai tong na janvier na ben na bise bino na silité bo mona bato mabeba sali bato ba chaka tembe mais tango musindondo Simeon abimi na ki buisa to comprendre que ba main noire otoba ki bango ba bimi ozomona il faut na vie pe bakango ke ba resi toti musika na bi barisi moi mukilo ngia bana mikie vraiment okoli na kata musalo tozo mwande tozo kende so lelo mutu moka yeli yo mabe na nga oko étudier ngo voilà te ya no ko sala ngo mais na ndimi pe ate et puis na vie to e barake ba resi auta na famille baza Thérèse auta na famille Kanda donc eza différent to kokana ba destin mutu abotama na destin na ye na chance na ye na époque nzamba ingia pubusa ye ata mapasa mususu mo lipasa mo bimi normal mususu aza kizengi voilà nga mona ba pasa beba wa ba pasa mususu abonga ate oui ozomona mais ba bimi mukolo moko différence ya ba temps siko ponga no to botami famille moko te poto kesa na ba destin il faut que ça nga donc ngai so baresi albi ke baresi akei Égypte nga pa fona tuna baresi ke sa ni Égypte non donc so to comprendre que na vie mutu mutayaka na ngonga na mukolo na temps na date na heure na année na ye to ça na mabete po mutu azana ana destiné na ye azana na aura na ye ana loko totem na ba famille ekokana raté voilà. Non, mais on dirait que tu veux balinga et simbe la bateau. On se peut pas aussi cher au sec. Mais oui, bah tu béné tout ça boy.
baresi ntango mosusu ndenge okóma no boye mwa nde alakisa nini elo nyongo mpa malonga aza nango zoka moto azotuna eloko malonga aza nango te aza nango kutu te malonga kutu te azangi yango oki otala esika azolala oki otala esika azovanda aa nango te otala ndako mwa afutelaka asisani ka bagaranti mais osalaka effort baresi okangisa $400 300 500 faut futa loyer c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde va faire na foot et la place mon boy faut na kangisa loyer na ngana foot na ça tranquille. Musu so za na kaka so que ça coach na ndaka bato a la garantie si la pas bima. Donc ande mon na oti. Et puis yo ozana progéniture na yo ozana bana moko ozana à part bano yo boti ona ba famille mo boyo zo à charge. Exactement. Na mona ki yo na sepela ki na beta maboko malgré tout na benga ki te mais na moni ba leki ba yo sopa fufu c'est que ya ça ki musala atangisi leki moko bolelo ta ba bazo ko criminel bazo tchamba makambo mabe na TV mais quelque part pour la minute ya ça responsable. Exactement. Donc sur le dans bateau ko bebisa vie na oli ko bateau mais yo za na bateau ba otalela yo ko tala bateau te yo sa ko ozipi misu tala charge au papa maman batikeli c'est ça ozona nanga non tala charge pour maman batikeli FM alo bagande bien penza donc star munene ya mboka star mboka te ba ma conjoncture mboka makamka ya mboka te on saka note ayika bowele la fufu esika moko bosa boy mais yo quelque part to kuta na lisano to sangani mais ozo bateau ba ozo lopesa mbonga windi bateau ba ozo lopesa mbonga minerval donc ça différent na bango voilà ya non mais on dirait na likamangwa ba métier ya ba camarade ya no yo pour ngo tomber victime na likamangwa pe ya ba métier na linga na tomba te na tomba victime na tomba victime ko ça na répéter pour histoire na opesa les malgré ya mams ezape mais yo pe ba nga ba la tiso likam fardo munene siko bantu ebele bazwa leçon omoni ba camarade misusu to lingaka na mokili yo yeba te eloni azolingela yo yo lingi na motema mobimba yo sepelaka na ye ndenge ezali mais na se ya chuba ko mbeli oyeba te na se pe camarade mosusu pe beba ndenge nini camarade nanga Afrika ta bato moko balinga ngati OK ba olobelanga bolamu pa na surtout fréquentation wana ba olobelanga bolamu pa na ete ba linga déjà Thérèse ate donc on s'attendre kuto yo bolamu Thérèse la mnoko na ye yo kango kutu te ba ate loko to mona kiza molamu mais a déformant kaka est-ce que muto bongo soit munyo na camarade mo boa bien au linga bien bo continuer ki camarade jamais au panza bino oui au panza bino ngombe balobaka na ki amiche bo linga troisième personne à côté te sur troisième personne à côté ayo bebisa makambo nyoso omoni ngana ki amiche eloko moko boye défaite aloba na ngabi nana ba linga tendi ba mona biso mibale ba linga te ba sepela te donc ba linga ka ba kota ba panza so za maele te pe to za pe sute so na yokela ka muninga nde to ko ba ba aloba na ye la personne aloba na nga bongo mais ngate mana plonger ki na bato ba belobi c'est ça biso nde to be liboso yo ba ki ete tala boye oseni oyoki yango toza wa mutu après to yoko vanda c'est rien mutu nanga muninga nanga toyeba makambo mabe ebele na malamu ebele ça vaut pas la peine to za bakanda ba ajo bana bakoli ndo moyo tobongisaka na biso tovanda na biso normal et puis nosenga ba na ke ba amitié ebele eza lelo baleki na biso bana na biso po tokoyisi bana ba camarade soki na ye pa ba rési alobelinga likambo betela songolo camarade ozaka na ye tala na ote pa ba rési alobelinga likambo po na yo bon marché très bien troisième personne oya ko embrouiller bino mais soki kaka ba rési ndenge na mona ka ona Kevin Panda na yika da baby saponi yo zana Kevin bien lekechu na yebiso ka mokangeli lekechu obando sala kaka ba mabaziba kaka ya makangula motema contre lekechu obando lingeli suma la muté mais soki Thérèse beto sulu mo lekechu ne vone na ya no te ya no ebisenga kambuyo saki boyo saki ya solo voilà bon fa ne mukoni to fa ne jour boy ngana ya wana na tunu likamona misu ya no kisongi esila voilà bato ba obango tonga bato lelo na lobi to za kaka ba betengeli so ba rési lobana nga boy mais tuna ba rési yango alobaki no bongo pona nini éclairci likamongo zaki pona nini tozo boma na likolo kanga bazita mitema pona baninga yango moni mabe zo sama mingi ki camarade zo beba na zaka na obi opesi mukongo to kuna
c'est la raté question étoile étoile bato mosusu dérange un peu bato mosusu. Mais oui, mutu mtoza etoni yango no cholo bano wati. Poto ibakeda botama na famille moko na yote ngana uta na famille mosusu uta na famille mosusu. Mampifo na ngeza yote. Kombo na biso ya yote. Ora na ngeza yote. Ozomone. Et puis bate belé puis ba bebisi ba ora na bango bikota kota binyata nyata. C'est ça. Bilala la la. Ya no ka nzambe depuis na yeba ka azaka na prière na tibona kimse prière. Kimse na prière na jeûne à 3 jours. Dans la niveau. Na jeûne à 3 jours. Ya no ka prière. Mercredi, jeudi, vendredi. O lemba ko sambela te. Te ba lemba nzambe te nzambe mukolo boko lemba yeso lembi nzambe okoti na maziba ya bato ba banguna ti. Ba zupe l'espace ba profiter. Porte d'entrée moko buke. Tant a personne c'est exemple moi type qui a Farmalo là. Donc à coup na porte d'entrée il y a muke diable à côté. C'est ça, il y a un fond a toujours réservé. Nga lo bango donc lo distraction te. Distraction tata na ki distrait na ye na bongisi nzambe nanga. Voilà. Nzambe zongi sanga na makolo na oli comme bonge sa mapona ni. Ta bato mona biso boy ya so na zindi bana nga batika nga na temps. Baby que maman prier ba koko na maman prier buta déranger été. Et tant on a zo sekanga nga na mi bonza. Nga na mi kaba. Tant on a nzamba pesinga te lobi nzamba opesa ngai. Donc yango wana donc tant na pesika exemple moi muke. No erreur moi muke Farmalo la ki. A okufa bato ba mona me ba filmer. De temps en temps so bokena ya tomba ka tata loko. Voilà. Mais discussion ya muke diable a profiter. Donc nyonso ça mais la biso ba si ba bongi so ba planifier na butu yo ce qu'il faut chasser yango. Longola yango na nzela na okende yango na lobaka to benga ka biso tamba ba kombo lokumu ele kan nzambe na chiluba donc yata yo ye tonga na yako bela chimpinga baloji. Ya zonga ka to bandoki ba si ba loki. O ka ba loji bandoki te. Ba si ba loki balobi ke ani yo bonga to ke sote ngasko na epsi na bi yondo sa chimpinga balo jo bandoki balobaka yo changer ka ba donner donc yaka ko changer ba donner on so bandoki balobaka avance mouli avançons FM ya no bato be ba ko se pla balinga yondo lo ba penza bien mais lelo o ya no ero fandaka na mama ngo so ba taxi yo o yo sala boyo zo kisa boyo mais na batu tout bazana na matanga de feinte souzi personnel ya no babi olela penza na passe na motema makasi et passe na yo na motema et touche à voir même ex-première dame maman Olive après ba matanga wana abenga ya no habiter au kikopeta moi trop pema na habiter et ça langa bien maman merci na pesa déjà maman merci na continuer le cours bisi sous longo na lela na passe na ba souvenir ebele omoni Barizi soto sana mabe moi bato ebele to sa mabe to lo balobo mais to sepela liwa na bango te voilà ata ba bina ngaki na solo na sila bisalute na sona ba résister mais la ni ko mona ba risa ku fate voilà azala ne wana mais azala ne to solo la raté voilà mais azana bon moi voilà siko mbaka mo soto zongi na ngala mutu soki na solo la kana été soki to partager kate au moni dernière fois o to kendaka ko zo ba carte na biso maladie et pas ya maman Denise merci na ya pesa biso ba carte ba pe a renouveler biso ngosusu to solo la na suzi on dit muto la kanga to vanda batu tu bavanda koto batu bamona biso bata to solo la journée na mobimba banda to yaka tongo batu bayaka kuta biso po papa elomba baki to komana ba 7h biso to konga la commune akuta ki to banda ko beta masolo abandi ko betela nga ba dete ba maladi na ya bela ki abandi ko loba na tala na sufita abetela nga masoto solo la ya kosakana te après quelque temps nde na yo mona sunde côté ozomona donc il n'a besoin na ye akufate mena mona kandiko na ba souvenir eleka ke belé na ko kozanga 100% mais bi que son na bendi singa na suzi na za nango te tinda bana moi $50 pe ko na obwa kilo suzi ata bengi ngai nana nango te na tinda do izaki na opesa mutu loboko à droite ya gauche oyebate etalika biso mibale. Non, il va à l'époque, nana yoza so ereleki okosoka kuna te lala ka boy. Ala famille n'est pas là linenga pe na yena nga tournage. Na tiki pe na ndako na bana. Atika na bana babi ka mama ba. Ba bazo benga nga dadi e momi. Mais ba lobe abino pe o bokokola. Te. Omoni ngai na ko sala loko andi oneza moto nyama. Wana uzapenda moto na ko sala loko. Yo ya Mungu te. Mungu afana chaka na biloko ndela lia nana za mbai nana za mwasi na biso mbale nana za mbai nana za mwasi en tout cas na côté wana je m'attends parler na tikalo mona ta image moko ya yebongo te voilà Suzia Sokola amuto to fani ndako moko osuka na yebi ye ngana osuka na yebi nga mais ata
posa moko te sala biso to sala biloko wana donc baloba eloko abongo epa na ye na tiaki baide belé na ndima te po nga na mwasi ya moso azaki nango nga simba ta moko moko ta bo masimba ngate nga pe nga na simba ta moko moko bo mais na simba ete po alala na bilamba azaki nga bi kaza mutaasi makoka kakate oui étouffement ouais azani albando linge étouffement te aka olala bongo neti ngai boye kokota boîte mutakotsa ngo suzi ok bana na bota mako nana toke no se détendre na yo ngabi mama na okoka te no na kota ngote toke ipe anniversaire na ngamoko toke na mona ngana esi rien de spécial donc kama kelele makasi o mesana tokota ta 2 ou 3 fois ozomona donc tolingana ki vraiment na bolingo so mais zaki kaka biso akabata mokili makambo esanga te mais ke ya mwasi mobali na mona ta tik moko te ya kozala lesbienne epa na ye ye pa mona ngo epa na nga te suze olala boye oyebi ke azaki muta asthme aolala elamba te étouffement naza ta na idée ya kosimba ete mpo eyelanga te ye pa aza na idée osimba nga te mpo eyela ete bon oyo bato balobaka nayebi te mais pa na nga na ojure bon nakoma ndeni po bafamile balinga su batanga kombole na TV te bolamu na ye nde tika yo bato ko bandolo bango na miso ya bato donc awa ya papi oyo kwa vouloir nga te nde na témoigner bolamu na ye donc tofanda na biso na ye bien ezala nango bien mais tozaka bana libota moko tobasonaka eboka se bonga na ye tokutani pe bo camarade pe ya kimukulu tokope kozwana tokope kozongana ene mabe te mais ya kokokola nde naye mobali na ye mwasi nakomba yesu nani mobali siko na ye mwasi wande boyeba eba na kako wande fe betu batongo basala makambo ngo kote mo babima ba mibali kote mo babima bana basi kote mo babima bana basi kote mo babima mibali esala mandeli kote mo shina lina de komita kade ngaso na jo anoko na sky noko kote mo bakomisa mo asa mutute te esimba te epe nga pe nalelanga bajo nalela bayaya donc momi esimba te nga pena nalinga ba mibali donc nzambe asalanga mwasi mpo mobali azwanga no nzambe asalanga mwasi mpo moninga nanga mwasi azwanga te ma mungu afana tiaka mungu abila biloko ti te ma mungu omela boye na osanza ke obundela mpe mwa mutu mwa boye na balabala ozwaki momi na nga ozoyisi o momi ti o momi mutu abundeli nde babundela onde babundela nga na mwana mobali so soki babundela nga seke bamibali mibale babundela nga baowela siko nzele moko akano nzele moko ba 65 ya kano aongalaka siko bino bwana ba 20 ans aleki bino na kano o comprendre donc babundela nga momi mo boye ya bien babundela bamibali mibale uzolanda mais momi moko mwasi moko bundelanga na obeti ngamo na obeta bango mais tomona comédienne moko alalaka bio ye azaka na ba voice wana ya Teresa Soledimiza mais mikolo nde toza boye toza ligne ya ba voice bwakati nde toza boye ba voice nde mutu etomboka na ba internet atandango abebisa pe bato batianga musapi na nzela abebisa abzwango atiango so eza réellement aza na ba voice basera ba voice bonde botia bato boye abwaka moti mushindondo bimia yo bima pe soki nani bwakati toka mamisa akati wana esa voilà merci beaucoup Yano et Rosala bien Yano tomonaki karaoke et banaki première édition. La Karine Pala. Il y a Karine Pala. Combien d'éditions vous avez quitté? Nous avons raté, hein? Il y a une deuxième édition. Mais la deuxième édition, on y attaque Kunga Yamabe. Voilà, il y a pour la troisième édition, vous avez maman Bilia Belle et tout. Mais tu as dit solo, il initiative, on a dit que karaoké, première édition, on a raté. On a passé maman Karine Pala bêta ambulate. Maman Karine Pala pour Naramututi. À chaque voice, il y a un groupe autre aux habits moto asepeli abengi na privé la deuxième édition na komona yango voice na bisi mama changa pe na kuyimba chika yabenga nga komba chika yo yimba nga bibu na yimba nga na korista kalat na yimba OK achenga pende na kusala deuxième édition izaki bien tout bien la deuxième édition wana tant tozaki kana musée national ndene komona bato babeta mama solo ya maputo ba pesa biso na ba $20 ba $15 ndenga na songeli mama ka ba sepelate yo finga Bellevue olata maputa na epwani a sepelate soka zaki sponsor ya mama Karine maputa yaki na karaoke il faut na lata pour ngala za na kata karaoke
donc balatisinga ozo comprendre donc yo yebi te euta wapi je m'en fiche etalinga te donc ndenge bandeki ayebaki ke Thérèse aza na karaoke fali pas pesa maputa tanga pesa maputa biki ya ngana pesa kuna il faut na lata po ngana ye po na mama Karine o etali ba sponsor ne makamna ye so wada ya ye etalinga te je m'en fous o ya ngai kaka na ko yemba na chamwa pana ngape loboko na ngai na kati ya tango ezwaki yo makasi o yemba ipe bien yemba pe kitoko ko leka batebele ba lo o yemba mso na suka eko sala ke eleki bongana ko benga mama Karine pala ngabi mama ko soka ope ouais pour na yoka mutu azoloba te ke po yo lekana mutu azoloba po yo yoka ozo comprendre est différent batongi te mutu ebetelanga lisolo te mutu azoloba ke alinga mutu boye te bonga lati maputa po na nini oh ezaka nde bongo na yoki yango diku na bengi dabi to na karaoke na ko besa mémoire nga tu biso to mikolo likamno ki siko na ko tu na siko te ozo mone fona zela lelo lobi sagesse d'intelligence ta place ye ezaka bon ben censé moment quand maman a des autres baby si oui au moins batu misusu pe bazaka na banda kwa mabala c'est bo ça ki bitumbala c'est ngai muko na vandi saka parenthèse na vandi saka mobali na nga de fe mari na nga na bise makambeleka na ndako na nga apanza mesa ya vitre oh atombola mesa na bambangu na mabeli atuninga an makambo zo bangeli kana ndako ngabi wi le kaka o sala ka o sa mais na tika ko yibisa mota mukomoto pona yebi ke mbana nga banda souffrir déjà na mutu na ko to nisema kambe na mutu te ozona donc na ko zate mama Karine pala to uti ko za mba moko kala karaoke mba mona benga bisa makambe zanga tina na zeli lobi okuna nde na benga kai eleki mo 2 jours na ko benga bi mama na okaki kuna na tante zaki na musée bat bazolo baki intel songolo mutu alati sarabat pourquoi pesa nga motif te na somba liputa na lata moko ouais ils a combien ba super soso na biso oyo dernière nango ya bo ba bingu to super nini demi super eza $20 $25 na passe wana ba boutique ya libanda menga na kota na zandu no somba nga liputa na nga 20 habité chika maputa nyoso bato balata na karaoke ya ka mtu afunya on tapesa nga 10 pièces vaut $200 pour nous sommes maputa ya $20 10 pièces donc et là on monte la seka que le puto yo lati isaïe donc c'est que ya Karine n'est pas baksa ya ye bien sûr OK pour nous bon là ça ba musicien ba kento ba bakage biso mono ba comédie to leki 10 il faut dire on a mutu no biso ba comédie to leki 10 ala ça équipe mobimba yo orchestre na ba kento bakage alataki maman na biso pe na monaki maman Enisa Embaka alataki maman biso pe mususa chanteuse na biso mo pas na banda na équipe na mo balataki OK nyoso tuna mtuka ya Karine pala OK il faut couper télé maboko ti ana mo initiative d'ailleurs bien toko kitsa ete le quoi congolais lingaka ko kwisa muninga asele eloko nya malungeza kuna elo malungeza po lobi na lobi kuna biso yo to komna mambili ya belle lobi na kuna pe to komana nani to yeba te est-ce que to kende to mona te to zaka na vision aigle to zaka na to yeba eloko ni mama Karine azana posa au sala nde mama Karine ko bisanga bongo tinga OK na komi sko apaiser parce que il puta na lati et ko uta pe kuna te pour biso de na ba comédienne toza déjà plus de 10 voilà les ko le kana deuxième édition le kani troisième édition to bandi na kati ya groupe na comme mona mo ba na mukolo na mo senti ba bébé lobi mo boye na benga mama Karine na privé na bise na quitter groupe mais jour to linga to beta obenga ne osa répétition nga na beti parce que nga pe na koka choc te et lukana répondre na kata groupe makamabe ko kota na parce que c'est loko yo sali na mutokino na bayeli na yo na ko bebisa moto na yo ka sagesse ouais na benga na privé o chika ngabi po zo kota te zo kaba belo bi musuti ba voice ozo comprendre que loko bato ba loba yo mais le quoi na mukolo na ko landa buzo bana ba to pota na poto moko te na o quitter groupe jour à répétition nga o mona ke nga esengé ke na répéter na ya o benga na répéter na ye pour na oyemba OK pas de problème o décevoir interbi jamais na ko décevoir yo pour kuna to za na biso be mais ana kata groupe ba voice ba mebele bimaka nga pe na silikaka no ki panga panga wana transport na moko oui bon capot transport na longa fala ke ko ba futela nga et quand OK tournage non c'est un des retour na ba so ndeni ça na longa na ndako na transport na mo pour que tournage nyoso ba bengisa
po muninga petanga banda ngo ebise biso to bitelo ko lo nini e botela biso voilà to tiana lu makanisi na biso maele na biso lobi na lobi kuna tamsu to lela eloko yo to molela ngoti boliati tetole yo ta marinate na Marie-Jeanne yo kanga papa ko tanga ba koma batu misu te Teresa pa lo ba to Teresa ko loba e kende yo za kuna to solola na lobi na yo boye solo ba boliaka ta ngai na zwa ka enveloppe na pesa bato exemple moko boye elukela nga makamna ndeko mwa mobile ko me ko finganga pona nini jamais nga na kende pa mayonnaise abenga nga papier nga 3000 francs de transport parce que komanga na casting na ye ozona na différence wana mayonnaise komanga na casting na ye différent na yo muto benge vietiela nga ba tableau en plus sur côté parce que ça la calcul na ye na mutu OK moins différence si ndeko na ko ba ke to koma kutu ko sepela po batu bone ba koma futa biso futa ma depuis tango ba mayonnaise na ba ya modèle na lemba poya modèle tchenga na film ne obine tinga bo grande dame bona memi sac na nga na tchena mkongo na longwe yolo à l'époque pona kende tournage ilemba to rigini ya modèle pia 4000 francs ici ah ça ngote mère de famille ah ça ngote ni mayonnaise apa kominga po pesa ngai mbongo caché na pa zo caché et pas nani yese pelisa normal to ne ka ko lobango ngabi tango susu boy bomona ndende ko bima ko finga mais nenga na éclairci c'est batuke muto ba pesa ke le côté abenga ka parce que mayonnaise ana 10 personnes oh fout à $50 52 temps sur 1500 pour à bénéficier on fout à caméraman tant yo bengi a tchona film ana $10 ya pesa sauter on méritait 3000 fois de transport. Donc on y a te so moni ba pesi na 50 pour na za la casting. Voilà. OK. Différence na ngwana. Donc tant il y a comment so ba $50 le lo pour bato ba sali na internet. Biso to zo ngo kala tango CPC banda e bandaki. C'est pour ça moi na ça qui différence bon CPC ko loba nini et bon top vision ko loba nini. Mais comment qui est ba injure. Yo mo na ba ki to tika likambango a comprendre ki ngate. Tu vois comment on attend à karaoké. Première édition, c'est normal. Moutasene ba propre fort naï. Faut la diablesse pour na senga et transport maté. Ndenga tchela ki moté. Soki muke to mona nango akobenga biso akosola na biso soki ko bitala. Mais tant que na mercredi to mona ki ba enveloppe. Tant que to beti pe maman bilebe to kende ki na idée kutu biso nde to pe sape. Pour après si biso pe ba invitation muto ko inviter ata na moyena quelque chose to sunga ba phare d'essai. Mais biso to ki ba zung se biso ba enveloppe. Wow. C'est que et le comme simba. Mais rota bandeko ba rota pe kuna ba bi ba benga bango te. Karine par exemple comme le face. Wana ngai na ko kota yango vraiment makasité. Et loko ba wela biso tout oyebi. Et ça quand ndeto vandika na salon ya maman na biso Bélange boye. Et nemi na mo kocha ya bandiko panza biloko. Eza violence à domicile. Si. De azelanga libande ya salon maman Bélange. Voilà. Abundisanga kuna. Tant abundisanga kuna ata soki maman Bélange ayo ki bongo. Mbala sima oboya ko ya mangate pona sa suki nanga. Mais tant ba bundisanga biloko ne baby ata na yo pesa ba million oboya na kota na salon oh parce que ba beta ka bato ba panza biloko ka bato. Voilà. A peu de biloko ne ya cher. Kuna zaki sika bato. Ozomona bande ko na biso faki bazela ba betela mwana mobali ona finga bango oui mais bo betele na libanda ya iloko bato. Na karaoké te. Karina zoto sika bato olonga misika to futa ba transport o ya place wana. Esika ya bato lopango ya bato so eloko mutu mo yebisoke makena mne saki na bungisi $10,000 nanga boko futango c'est ça bo futango te Paris na biya contribuer ba contribuer ba $50 na bango tenga non na tika pesa monte te na bi tenga non na tika pesa monte tam sunde kwa pesa ki benga tant ba senga ki mbongo tam sunde za kite mais est-ce que campagne de déstabilisation ta karaoké ouais mutamba bebo na charme yo tala kaka depuis ba makambo ya bima ben mission muso esamba ki pona ko kwesa Karine pala ezano ka o lelo te tant ka makambo le bimaka ben mission belé sama pona kwesa mais nzambe azaki munene za mukolo to beti karaoké ki ba karaoké nyoso ezala surtout troisième édition ma be le ki nyoso ezala ça faire de beaucoup de ba konzi ba beza ki somo konzi ba ya du fleuve ezaki na musée national na musée ouais non on que na maman Bilia bel concert wana voilà concert wana na hôtel du fleuve vous avez trop classe ba konzi ba ya to so ba contacter ba konzi belé au moins que le kon deso kende maman Bilia bel pa lobi ezamba la liboso mbembala ya sukate ACP na biso ndenge to zaki na ye respect poli donc karaoké zali do ba olinga ba kufate kufate initiatrice Karine Pala ata Teresa Lungu Karine Pala ozobata misusu ba Karine Pala ngako sangisa bino asala pe afar kasi omoni yango ni kamto lo babiso moto to lo bati afar ibanda ka boti ba bomango ouais
ka biso moto bomaka fa botika biso na karaoke na biso bolingango bolingango makasi omona okei bato mosusu badécouvre Thérèse pa yembaka boye boyembaka boye en tout cas ntango oyemba mama tia mwana asepelaki boye na boye ntango na petit na ngai na Jérémie ndaka bambanga makuta na biso mbongo mona azoka mokwanya Jérémie ayebambinga mbongo Gatuso ayaki nani susu ayaki wana babambaki mbongo ebele babambanga bambongo ebele mpenza esakinga bien esakinga vraiment bien vraiment est-ce que oza na conseil opesa bango conseil opesa bane bato babengana bango na karaoke en tout cas mokolo babenganaki bango nazala te balingi kama kobengana te babengana bango mais est-ce que soki moto na ndako na ye alobi nalingi osu awa te eza nini babengani yo yano nasepeno bini mokolo babengana na bango nga azala te so mani ko balongola bango yo andokie mokolo balongola bango nga azala te moko balongola bango nga azala te moko balongola bango nazala te nayaka te répétition nga naka kosala répétition na ngai jour na ngai oyo mama kaka na benaki motema mabe bokombaka kaka nana alata liputa boye yalobisa nga talati liputa pwani boye mais finalement bokoyisa bato epuis toyokoka kaka ke soki nana azaka na karaoke na maafatu asomba su maputa te mais tolati maputa ebele na kayembe alobisa mpe fatu te nayebi te ngai kaka bongo so fatu na ngai na karaoke baotinda su maputa te kari pa modéliste nga moi mo tongela nga ko bato il vous a chance yo tika tile lo suli puta no te zaka tika ngo kanga mona tongela o kaka tika ka vanda kaka elo na beta la robe on peut les fanda nga bi maman o zonga mesi to na yebi yo na mo ka modéliste ekoki pe net azwa ngai mesi te olati na nzoto mosava ntango yeno nga mona olakisa moto ote eloko kaka na tongi na nzambe na nga eloko nini o liputa nini o sanduku nini okaki mais ntango nalati batutu basepe nango ouais c'était très joli batutu basepe nango nga mo mpe na sepe nango efandi ngo ndira azwa nga mesir yana ozalaka motema monene toki na biso maleme na kochute balobi yo nde moto osali ke oconvaincre mpenza motema mams pour accepter ibouton ya retourner na SB vrai ou faux bon mams ata no ye mo motema monene aza vraiment motema monene na nyonso elekana tanga so na baki na imam sesala bo so aboyeka nga boya tokosenga banda lelo topakola na mabele soka baki te mettons to sengelaki ndeko na biso na motema na ye pe ya malamu azaka nango habite aoya otourne posa mbongo alesa bana na bana batangaka aya sa musana akei auti pe kutu kutanga so pe so muso akotourne to mona pe kana babilili omona yesu kundula bato mam so sa raison mona na souté aso tourner ça là est bien omona donc SB mokonzi nango eza mams tokoki kosenga soki atimi ame ezaka mwa pasi mams aboya mutu mo basengeli likambo mpona mutu ozalaka nomona na souté totie kwa esale bien en tout cas mpona kote wana vraiment SBZ aye mais ayoka mingi mais yana yo osongaka mpena bato ebele nana melani yango makasi abi yano abi opesaki baconseil ebele abi ogangelapeti nanga kala ayebi akala mpenza ya kala bon ayebi ye mpe tomona ye na filme oyo ezoya filme oyo ezoya toza deja na ye totunaki na ye biso nyonso ngai ye papa ibutu batable moko eza somo déjà ntima na nzuzi boboma bato ti wana mpenza emérité trophée filme ane mérité trophée timba ye nzuzi somo na filme yano balio bana nyonso balenga bana nyonso bobota na bilili ti balenga bana nyonso par ignorance eza conseil monene lelo nazwi ndako mobo ata na sambela te ebisa nzambe ata liloba moko neke kobundela yo na baplace ozokende donc biso toyebi kaka ke mobali moto olia bana nzoka bato bazalaka na batika bamakambo na bango basema biloko mabe na ndako donc ndako mpenza neti nga boye so na olongwa na ndako na okota na ndako mosusu nakombolaka na oyebisa nzambe na bimina nyonso na nga ata na sopi mai te me kaka nde na okombola boye ana azokende na bana na ye azokende na biloko na ye mpo bandako mosusu obimi otiki bozwi na yo ntango mpe nazoya na osukola ndako na bi nzambe moto azalaki awa nabimisi ye mpenza na mai nalongoli ye na kombo natie ye libanda ngai na koti na butu wana nasalaka service moko eza bana nga mo bakomprene anga te service onayebi kanga mo nasalaka
mpona ye na ndako ya sika ata bapaster bayaki babondeli yo mo mokonda kuza na maloba oloba na ndako wana nasara service nanga na temile baporte bachambre ya bana nanga nyonso na lobi soki nga na ye na fungoli porte oyo te na bomoto moto ya molili akota mpo afongola te mpona yebi moto azalaki awa te na temile na porte ya chambre na nga na lobi naye kotema mpe na porte ya kokota ya ndako so ye nasi nakangi yango nde nakangi yango mokola liboso tokoti boye moto afongola na moto aza te do bandako tokota tozoyeba te makambo tu bato bazala basala de photos za mayele bana bango basilinga mo engambe mobile na ngai jike engambe mwasi na ngai Regina akeka likolo bandako afu na bato ba bisi la sili commence à battre à terre à terre ce théâtre 12 ye timba isa théâtre puis les santé so pele ba lobi yango bongo to na question mosusu ba mise la ba réponse na théâtre et beti ba mutu ba longola ngoti ba longola to zaka to se focaliser ka esika monte bo longola bo lakisa diversité na bino voilà qui polyvalente na bino ba rôle ni yo ozaka capable ya jouer bimisa ngoti ko zaka place moko te nga ba papel ekoti en tout cas ma Teresa to sepe mais o mitiki penza bobola faut ki mo bole monana poto na robonga Papa na kina wuti na kimobola na bongi. Moi make-up boy pendant to na AM cosmétique. AM coiffure la main bénie. La main bénie taka et bénir elongi na ngai. Na bisa otanongali. Oh là. Et puis make-up ngo pele sibino ya mbongo moke. Boke bakitano bokinda parti pala musika ka pambo ko pa likwa moto. Ya kaka la ponga be kocha $10 ba saluer le kito. Ozuloka mbongo na Sophie comme maman ye. Kocha na mbongo no suppose tika pe mbongo belete. Salo kitoko pe yo ka pe sac vane le ba mams. Ezo beta. Ki pe bien ko ta moi diemba OK bo peta kita conforme su ya wana ku. Zambi kotone ba sokola makote lokolo kwa ka. Jacuzzi kangaiti. Nga pe na. Eza mabe foya. Fona ya. Foya. Lobi nga kuna. Et puis cadeau pour ma mélange. Te mélange avec na ka to bani ya. Voilà, merci beaucoup. Il y a notre moni Jérémy pour remettre Mams, l'ipouté est super et l'obis va te belé. Va te belé, Jérémy aux ingrats. Pourquoi pour couper sa papier lomba ta cravate, ou couper sa papier lomba chemise, ou couper sa non thé et pas belle na bureau place au fond de banako comment mon couper ça c'est là. Pourquoi il est quoi bon na habité yano. Otalaki vidéo malaki bon maloba mam ça le bel Jérémy maloba mam sinde en tout cas maman ça ka modèle wana maman ça modèle wana apamboli leki na ye ya ici un peu de piment apamboli ba uta kunati ya ulsi na ya ici un peu de piment ba uta banda kuna do apamboli leki na ye donc tout c'est là on va trouver c'est peut-être to kufa pona ozaba hypocrite oui bien côté na balinganga tenga menga no mika kena ka ko mipesa to kufa lokwa ndindi ba biseke ko landa secret o te po za vers mo kono ngo timbelo kombo yozo wela ka ko kende ko tuba sike kombo ko yo kufi analyser donc comme ka somme talingo te tika na wa metika c'est naturel ko société ba bengo te ko za presa lo ba 8 Poli bolinga mo mwana ke ko dinda siko tam susu bo ba ke o bazo lingete na ba kanga mu yiba loso na soso ta lelo ndia ko so meso ba karto ba loso na ba soso na mona pe bengisa bino na village tozo pe maputa ta niveau donc anda sale pa na bino nde passer pe pa mas pour ça ce que passe ngwa nini ba te ngai penza mwana wana na ebite azana motema moko za yo shwangodi cousin ya baba koka nyonso ya partout Karine Muntu na peso ba gros bisous et ma petite sœur ya zozona Inde ba gros bisous China Rambo le kaku de Karine Muntu nazonge su Karine Muntu ba bisous ebele maman Nela Eonga papa Nisembula ML Musomba ya Titi Kalu Karine Manesa ba gros bisous na yo place Ozali na pesi susu Madombi ya Manyanga ba gros bisous na yo maître Blaise Bekwa mais c'est le sénateur à Via Jido champion olympique
coach na peso bambote belé place ozali na peso maman Nadine motema ya papa hypo mère double mère triple maman mapasa na peso bambote belé et puis babakuka nyonso de partout na linga bino mingi maman Eli Mbize hymne national Mamilu Fwankenda yanga mo ya kati ya kala na peso babizwe belé et puis bato nyonso non ba s'abonner te na exemple TV bo s'abonner parce que makambo bien il est kakata za babonner belé bo continuer qui ne babonner et fuluka donc bozalaka pour na biso na lingi bino mingi bino pe na biki boninga biso mingi tokos. Voilà, Tokos, ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. Merci, vous étiez là tellement nombreux. Merci à Yannick Chamagodson, 500 condoléances à toi. Clin d'œil spécial à Willy Mouchen, il est le véritable code mondial. Mon code Totska Nae 00243. Willy Mouchen. Vieux a choisi ma tata l'ange céleste. Il a choisi. Merci beaucoup, Vieux. Depuis quelque part, et clin d'œil spécial à Malik Arafat. Madame Aroukia de Paris, bon séjour. Merci également à Gilles Monamputu et Gyoto Kamazi. Et grand merci encore à Maman B et Maman Bélange pour ces temps accordés. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Kevin pour ta disponibilité. Merci à Martinez. Quant à moi, je vous prends congé. Je vous dis, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Exemple Télévision. Si vous avez aimé cette émission, dites merci. Na AM Coiffure, la main bénie chez Maman BM, Maman Bélange. Venez nombreux vous faire beau et belle. Ici, c'est l'adresse Pongabi. Au comment enseignement, tu as un bâtiment, on Sophie comme au Talika, AM Coiffure et Zawana. Venez nombreux, je vous amour, je vous aime, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama Yasikeye. Désormais, na Kinshasa, restauré Zamoko. Boss Bleus et Silou. Na madame la Sédoise, basalé bino. Mo bangé na restaurant, basalé ba Congolais ya diaspora. Ba Congolais ya RDC, Kinshasa. Vous en avez besoin au lieu à 100% bio. Cuisine congolaise. Kobunga te, kotatabana te, adresse c'est Moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise, bozo tunanga, eza wapi, tonton, eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match, etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au Kolia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter yaka na restaurant La Sédoise. Bozomo na ngamo nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence est à Kim Marché.
avenue ezaka na simakine marché Vénus. Donc ce comme quand on a limité cette monde résidentiel autour de avenue Vénus numéro 30 au monde à restaurant la Sédoise au Kobeta billard au Romelelo comme Malili ambiance ezali ya gogo au lié bio au melipe bio au silicipe bio place pe ya repos ezali ba salon VIP na biso ezali olingi opema omela moi whisky omela moi champagne omela chicha. Donc au cause à la l'aise venez nombreux mangez bio 100% cuisine congolaise mangez bio chez la Sédoise. Bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimsa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namona kezaka lobi na yo tino sa nini o eza agence ya transfert nde na piembo nyonso de Nada agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te ezala likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na biso awa. Zaya, 1 minute. O piso tsumu na bata ya telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama yo tumelinga mbongo ya mwasi. Yule manende to yo kwa baraka. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, ya sika eye. Lelo ndenge tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bisikanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou n'a mukona sailaka, et telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour na maintenir kaka, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali, donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.